mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela kati na esobe obongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga makambo ezosala siko ya kibonzambe bino bapasser mpona kosala baséminaire bacampagne fo bokena aussi mabakisi na braza biso te omoni réaction ya secrétaire oyo ayaki kotubela koloba epa na koloba ke non bamama pasteur oyo babango travaille na ye oyo ke babango surnommé na komo ke non mama bajeune ebele donc réaction na ivoza ndenge atubeli na mokuse tozonga epa ndeko wana ya mwasi alobi ke bacampagne nyonso ya minene basali na Kinshasa bazokende na Brazzaville a expliqué na mboka wana place bazokende na Brazzaville na pasteur wana oyo azali mama pasteur donc aza mwasi ya pasteur te mais mama pasteur donc aza pasteur bakena ye bakolala kuna pendant 3 jours na 3 jours nyonso bakosala kuna mama wana azana mama na ye moko kuna na Brazzaville oyo asalilaka ye babiloko wana bakosala ba travail na bango basali ba incantation na bango ba invoquer ba esprit côté publicité zoleka na télévision boya eza campagne moko munene batu bakobika e batu bakoyebele na foule ya kosakana te mama pasteur ango azana pour que bando musuba mekozwa idée awa na kini bandeko bele bayebi na mboka na biso awa ba mama pasteur na papa pasteur basala ba triomphal ba campagne ba 10 jours ba 20 jours ba 50 jours ba 200 jours ba 500 jours ba yebani bango nyonso donc tango mona ba mama pasteur wana sala ba jour rebelle ya ba jeune il faut que n'expliquer le mot oyo nyonso mutako sala na nzoto na makasi na ya bonzoto oyo nyonso mutako sala na appui ya satana ya kota banda kwanga esuka ka quelque part esuka quelque part mama pasteur wana zo kan souci na ba jour rebelle sala ya ba jeune na lobi boye et bon à part mama pasteur wana batu nyonso bazali osala la diable na ba fiche ya minene awa yo ka bango lisusu ezaka question attends tout tika ka attends tout tika ka attends mukie il faut donc tout tika ka attends mukie et on a ici bana na nzambe pe na konta koloba awa na la voix céleste que chaque fois qu'on a pasteur moko chaque fois qu'on a délivrance moko isalami chaque fois qu'on a miracle moko isalami soko lingyo chama kolona yo fukama zwa 2 jours une journée à prière bonde la nzambe avo kende parce que nzamba kotika yo te mwana na ye okotanda kwanganga akoyebi soki place wana ko kende te bonzambe na bonzambe lola ezo fruit bien aimé dans les seigneurs simana to yaro bakenza boto kwa ewapi merci na bande onyos to bazola na biso bazo benga biso bazo komela biso bazo soutenir musaloyo là je vois les pasteurs faits amis si à la bouche autorisé de l'éternel en Gamaziri quand na filo mukwa ya motema ya bivence de homo depuis Londres bivence de homo tozana ye awa na kine en tout cas bon séjour na yo bivence de homo motema filo mukwa ya na mama Gisèle Lukelo excusez motema ya papa nabiso Emmanuel na Boston les frères papi Congé na peso mbote depuis na chanson pe na mama mami munga motema papa Blaise munga na Suisse bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana onto ya ko bakenza boye to koye wapi na manso azo sala biso donc voilà bien aimé dans les seigneurs et toujours na kata ko informer bino to yambi moko ya mbosa na nzamawa na plateau na biso ndenge bolandaki ba prophète mosusu lolo pe to yami prophète moko oke ekamusi bien aimé dans le Seigneur moko ya sœur ayaki en pleine délivrance ayeko tout le départ na ye sœur a senti vérité que maman moko ya pasteur opeka yebani ya makasi na kin ba panaki ko kenoko sima na ye ba kisi sœur na hebito soki alobela maladie la tinzoto alekaki na délivrance pas pasteur na délivrance na ye atubeli koloba kotanga komo ya pasteur wana biso nyonso toyebi mama pasteur wana ndenge prophète autobetela wana lisolo eza ye te da makambo wana ekalinga te etali kaka prophète ye moko alobi ke sœur atubeli atangi komo mama pasteur wana en tout cas boyoka na monoko ya ye moko prophète ameki mpe kotalisa biso parce que esalinga nzoto maledi nazondima ngo kutu te tozali na prophète Marcus Efrata shalom l'homme de Dieu. Oui shalom shalom na bandeko nyonso balandaka la voix céleste nzambe apambola bino
apambola bandeko nyonso oyo na tongo lelo na buto lelo bazolanda biso par rapport ya mboka bango bazali na l'heure Nzambe akanisela bandeko nyonso bapesa Yesu confiance biso tosalaka mosala ya nkolo na kati ya elanga ya tata parce qu'il y a pas le temps à perdre toujours que na ba dernier temps il faut que bana na Nzambe ba mona bolamu wa Nzambe ba comprendre où ils ont les cana ba bika pe quand même délivrance na kati ya bomo ina bango. En tout cas, prophète, tout le monde a des vies, il y a une mission. Bisolo, on a vu que bêta ou tu bêta là. Et ça, non, mais on peut expliquer biso. Mais on peut mettre yoté autant comme il y a pasteur, parce que ils a bien été. Tu es bien bisolo, ils a le côté tu es solo. Azali, maman, mon pasteur, mon tour solo, on a bien dans mobile naïe. Donc, au solo bêta, il y a eu moment autant comme tu es aux alabien. Oui, autant comme tu es aux alabien, mais ils en ont ba mama kamusuto otanga kombo ezana ba makamusuto otanga kombo tebisi penza batuke omoni likambu tel esalami na mboka tel esalami na ndeko tel eza na problème te to prévenir ka bato ezana makamusuto otanga kombo mais oyo totanga kombo te mais ezana makamusuto oya nango liboso awa ya ko dénoncer babiloko mususu na batu mususu pe ba dénoncer ka batu mais ba pe na ba mabe batama avec de preuves autant pe ba kombo batu pe ba Hollande parce que Bible zoloba les ténèbres ne régneront pas toujours et la Bible ajoute qu'il n'y a pas de choses cachées qui ne doivent être découvertes. Nzamba zalaka nzamba to lati kombo na ye o lati ki bo santu ne longi ki mwana ya meme mozan kosi ozanko inase ya po ya meme nzamba osuka na bimisa weza vraie identité na yo. Je pense que comme moment moko boye nzambe na lola akangola ba vie ya batu ebele oyo baza sous pouvoir ya mulili na kati ya ba évangile ya lukuta na kati ya ba évangile moko ya bo santu moko lukuta oyo ezalaka te ndeko wana atubeli na mokuse tozonge pa ndeko wana ya mwasi alobi que ba campagne nyonso minene basali na Kinshasa bazoke non Brazzaville a expliqué na mboka wana place bazoke na Brazzaville na pasteur wana oyo azali maman pasteur donc aza mwasi ya pasteur te mais maman pasteur donc aza pasteur bakena ye bakolala kuna pendant 3 jours na 3 jours nyonso bakosala kuna mama wana azana mama na ye moko kuna na Brazzaville oyo asalilaka ye babiloko wana bakosala ba travail na bango basali ba incantation na bango ba invoquer ba esprit côté publicité zoleka na télévision boya eza campagne moko wa munene batu bakobika e batu bakoye belé na foule ya kosakana te baye batei basala na bango pe miracle te baye kaka batei l'essentiel foule batu ye ba distraire batu na ba témoignage à lukuta après ba kangi bisaka na bango na ba instrument baki mais ato tanga comme on a été mais maman pasteur en azana pour que bando musuba mekozwa idée awa na kini bande ko bele bayebi na moko na biso awa ba maman pasteur na ba papa pasteur ba sala ba triomphal ba campagne ba 10 jours ba 20 jours ba 50 jours ba 200 jours ba 500 jours ba yebani bango nyonso donc tango mona ba maman pasteur wana sala ba jour rebelle ya ba jeune il faut que n'expliquer le mot très bien parmi ba makambo nyonso sala manakati évangile eza nyonso te muteza faux. C'est pas aussi tous les pasteurs qui sont faux. Même tant qu'on a lobila en Europe parce que Europe ils ont mabelé oyo la plupart ya bandeko oyo ba biki mo ba injustice ba koti mo banda kwa nganga ba kanisa ka église ba benganga pe na téléphone ba expliquanga ba bloc ebelé. Même temps to lobila en Europe ezati ke ba pasteur nyonso ba en Europe ba faux. Même temps limité ezati ke ba pasteur nyonso ba na limité ba za faux. Et puis peut-être après na limité on a pasteur a faux peut-être azati. Parce que mutu mo taza na preuve. Mais ya maman auto lobila avec preuve secrétaire na ye mutu auto bela wana secrétaire na ye. Aza secrétaire na ye aye l'église ebisinga papa bondela po nangana la ka souté banda to bando ki ne banda ko nganga na Brazzaville va to sala ba campagne so minene to bande ko sala yango na bisa ki oboyi omoni van nyonso ezaka na diable na sima nango esuka aka na ko sila ate ba gangi ba beleli ba sali ba ne pozo mona batu nyonso o ba otambola na mulili ba zu évangile Yesu ba tsheli boso ba mibengi ba évangéliste ba mibengi ba apôtre
du fait que mulili ezana sima na bango malembe mona babanda aussi la babanda obungati bakobanda ko organiser ba campagne ici mbakate bakobanda ko sala ba émission batu batala rasulté nzamba zanzambe nzambe muta permettre batu batala émission de tout ça ngo nzambe muta permettre batu batala non seulement nzambe muta permettre batu sala batala même temps ba pasteur ba rappeler ko sala ba émission na kati na plateau ce que comme pe que muto bengi pasteur wana peut-être à soutenir musala pasteur wana c'est Dieu qui peut faire ça donc ozaï lo mo sala na makasi na yote donc faut okosela batu musu makambu il faut misala mo centre moko lukuta po batu balinga yo ba soutenir yo nyonso wana nzambe mutasala ngo o nyonso mutako sala na nzoto na makasi na ya bonzoto o nyonso mutako sala na appui ya satana ya kota banda kwanga esuka ka quelque part esuka quelque part maman pasteur wana zo kan souci na ba jour et bela sala ya ba non na lobi boye et bon à part maman pasteur wana batu nyonso ba sala la diable na ba fiche minene awa yo ka bango lisusu ezaka question temps tout tika ka temps tout tika ka temps mukie il faut donc tout tika ka temps mukie tout tika ka temps mukie on a bisi bana na nzambe pe na konta koloba awa na la voix céleste que chaque fois kolanda pasteur moko chaque fois ko mona délivrance moko isalami chaque fois ko mona miracle moko isalami soko lingyo chama kolona yo fukama zwa 2 jours une journée à prière bonde la nzambe avo kende parce que nzamba kotika yo te mwana na ye okotanda kwanganga akoyebi soki place wana ko kende te ndako wana ko kota te Dieu est capable de faire ça nzamba sala biloko parce que biso nyoso pe to sana basala nzambe musuto mona na lingina approcher na bonde nzamba biyete. C'est pour dire que mutumo pa olandanga nde nazabwe ape na posa benga prophète Marquis na yoka basi bikomba bazobota batasida ba obika na ko benga bonde la pe so pe naza nzambe te nzambe pa olakisa ot nzamba ngako mianga moko te po moni bato bayaka na émission na yawa omona mutu a che bible liboso abandi ko loba onde nzamba za na poche na yedo bato musu bana nzambe te nzamba na poche na ilukuta nzamba za partout na Europe nzamba za na France nzamba za ba pasteur ba banga nzambe bazali na Belgique baza na Londres na partout bazali nzamba za partout mutu azaka partout te za diable po diable aza partout te mazana ba gens na ye partout mais nzamba za partout. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Est-ce qu'on a pas makambo ezo ça masco ya kibonzambe bino ba passer pour nous sala ba séminaire ba campagne faut boki na aussi ma bakisi na Brazza. Bisoté. Au moni réaction il y a secrétaire ayaki ko tubela nzamba pa mula et pas non koloba ke non ba maman pasteur ba on travailler na o ke ba on surnommé na comme que non maman ba jeune belé donc réaction non il faut zambé bande on so balanda biso nzambe na lola pa mula bino na kanisi ke bino bato yo bozorata otala ba émission ko pesa papa Alvin conseil en tout cas na singa bino ko pesa conseil to zana ba makamsu to loba awa fo bomona ngona miso so na benga ya l'église a filmé a me ma caméra tindre la caméra alinga raté mais to na makamsu to to loba ngwa fo ezala kan église bomoni yango parce que asko na komi ko senga ya ko senga pas se déplacer enfin botala ba vidéo ya ba makamsusu botala ba témoignage ya ba makamsusu lekaka na kati ya église par rapport à ba repentance na ba tubela mususu parce que ezana ba tumusu to lobela bango awa eza bana na bango moko ya église ndi ba loba ba biloko wana après avoir ko vanda na bango ensemble ko comprendre que nous sommes dans le faux parce que nzamba suka kana relaxa ki bozaki na faux ata ndeza la to sala mission moko a hôtel ba tumusu ba fingi ba koteli évangile na bango ba koteli évangéliste na bango mais nzamba suka toujours na démontrer suka chazala ki dans le faux abandola ta komona ngai pour rien nzamba tika ka tempo na nzamba tika ka temps c'est parce que nzamba za la peine a besoin qui du fait que bato bandimela ki mutu wana na kombo na ye bato ba komate belé bandimela déjà nzambe na kombo na ye mais après nzamba obimisa après nzamba obimisa l'essentiel ka bato wana musu bazaki déjà sauvé ba kena bango na nzela oyo ko bango na lumière balongwe ce qu'on a ténèbres donc ba pasteur nyonso basala dans le fauté ils en a ba pasteur bazo sala na vérité na ba prophète pe bazo sala na vérité mais ba oya faux wana bilembweze belé première élément makasi za zwa ta ko bondela ko welela te allo pour alanda ki ate ka bien te bondela zo vraiment ta ko bondela likolo kombo ya évangéliste ya prophète ya pasteur ulandaka okoya ko comprendre que nzamba ko sauver ozomona yangwana biloko zo pousser bandeko na kati ya ba makambo oyo na ba erreur rebelle za kaka délivrance oyo bandeko bazoluka voilà donc lelo pe kokuta na kati ya ba église ngo mona bato bavanda 5 ans et au mona pe prophète abondela ka pona mutu évangéliste asambela ka pona bato alandela ka bato na prière mais otala pe vie bato ngo ezo changer te bazaka na kati ya ba distraction so ba yeba donc yango bona yebisa ki que les enfants de Dieu doivent chercher la délivrance. Pasteur soko bonde la pona bato ba bikate tika ko yebisa bato ki chercher premièrement le royaume d'ici non chercher premièrement la délivrance. Comment ça premièrement la délivrance? Chercher premièrement la délivrance. Jésus il bosse abaye kolina Jésus azoba que non pour nanyo Pierre na ba misusa yebisi ba que boluka na bokonzi nzambe liboso et nyon se pesa me binosim
Parlons du mot, merci beaucoup. Balanda cette émission tina souka va comprendre que ngana bungi sabat tout. Cherchez premièrement la délivrance. Cherchez premièrement la délivrance. Tout le royaume de Dieu. Alukana au royaume d'ici, a comme na 40 ans à bala te akebala na poto. Akebala na lola. A comme na 60 ans ba diplôme ya ngona malade étiqueté na nzoto. Alukana au délivrance abika na malade pasteur aibise luka premièrement le royaume du ciel. Papa, que servirait l'homme de tout gagner s'il perdait son âme. Merci papa nangas o gagner na onyon tout ba mbongo bungisi molimo e servir yo na nini. Bible est en contradiction té, mais Bible est en évolution. Évolution ya gagner nyon so bungisa bon moina e. Papa zela ko bungisa bon moyi ya mutu. Oyo Bible zoloba ezali nanu molimo ya mutu mais nzoto ya mutu té. Mais na nzoto boy mutu ana besoin de délivrance. Voilà pourquoi on a développé parce que bande rebelle ba olanda ba kamo ba prophète on dit mete yo ko loba penza boy Bible lobi chercher premièrement le royaume d'ici. Ko bunga nyonso yango. Jamais na ko bunga. Na ça la nzambe ya vérité. Yo muto bungi déjà ba. Na bungi te mais na zo prouver na Bible. Vas-y passe ma mozo bezo la ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, n'a insisté pour la troisième fois. Cherchez premièrement la délivrance. Pasteur Robon de la Pona va bicati. Cherchez premièrement le royaume d'ici. N'a pas pasteur bon, yo le rôle au lia kana na mbongo social au lukano musalate, ce qu'il faut banda ko yebisa batu. Bino, bolingi kaka mbongo. Bino, bien aimé dans le Seigneur. Robon de la Pona va bicati. Ce qui délivrance soit no ko kangote tika batu ba luka délivrance ba bika. Na sena moi awa muto yaka libela zate. A Jésus poussa na malado etiki yote banda bo mwana. Luka délivrance ka bon de la Pona bika. Les royaumes du ciel existent. Moi, je te dis, je te prêche. Cherchez premièrement la délivrance. Pourquoi? Tout le monde pourquoi? Voilà. Pierre a coûté na Jésus. Pierre a coûté na Jésus. Hier, soit coûté qui Pierre na pêche. Pierre a pêché boutou mazio le côté. Luc chapitre 5 verset 1. To bandawana. Lelo oyo nakati ya ba chrétien so ba Holanda biso nde ba Holanda biso wana nanya kotombola musapi na ndako na ye akoma na commentaire ngana ndimela Yesu pona ko tabokonza likolo komo ni nani mutu nyoso Holanda ngana nde to vandi andimela ka Jésus na sima ya problème moko boui même yo ndimela Jésus à cause d'un problème o etungisa motema no bité na ndimela Yesu asalelanga Asiko après problème wana ndo ko comprendre que ah oui Yesu aza kuadote aza vulgate ke na ye na bongisi pine soki pine e bongi chauffeur aleka na kuado apia katambote te Yesu aza kuadote o comprendre que bon lokola bongisi linga pine il faut na kangama na ye po bokonza likolo eleki libala bokonza likolo eleki mbongo bokonza likolo eleki bozu mais loko mema mutu nyoso olandanga na yo epa ya Christ c'est premièrement le problème ezana ba problème mutu mema bandeko nyoso olandanga nanya ko yebisanga ke pasteur na kotombola musapi ayebisa bandeko ba olanda biso ke no te ngana ndimela kanzambe pona kota bokonza likolo comme même moi les frata na ndimela nzambe à cause de ba problème c'était d'abord le problème après ba problème na yeko comprendre que je dois craindre Dieu fona tambola na crainte de Dieu na sincérité na intégrité pona kota bokonza likolo po yango lekimi tukana mabala oyo batu nyoso bazozila et lekimi nyoso wana mais cherchez premièrement la délivrance. Pourquoi j'ai dit ça? Yesu akutani na Pierre na Luc chapitre 5 verset 1. Bible zoloba ke Pierre a péché ki butu mbazo ke lokote. Tangu Yesu ya akuti Pierre a péché butu mbazo le côté. Yesu sala kini. Yesu ebisi ye pesanga barque na yonate la yango. Pierre a zu barque na ye a pesi Jésus. Jésus a mati na barque oyo akoti na kati ya mai ayebisi Pierre boy. Éloigne-toi un peu de terre. Pour Yesu banda côté ya et sengela ki Pierre a longwa pembeni ya mokili akota na kati ya mai. Qui veut dire quoi? Pierre a zu barque na ye barque zeloko ele sakabana na ye yango mute permettre kaye asala musala afuta ndako. C'est pour dire que tangu Yesu ya kana vie ya mutu bon moi na yo o permettre kayo batana yo yo salela kapolia misala na yo il faut zongo confier yango pas Jésus. Jésus a comme maître ya musala na yo ya nzoto na yo a contrôler yo. Après Yesu ebisi ko Pierre éloigne-toi un peu de terre. Qui veut dire quoi? L'eau c'est la parole de Dieu. Le wana nous penepena mukili banda ko mikota na parole de Dieu. Wana tango Yesu ya kana via mu. Mutu nyoso akoti na kati ya parole de Dieu. Bande ko nyoso ba olanda biso aw balanda déjà parole de Dieu. Ba mikota na parole de Dieu. Maintenant deux. Yesu asilisi côté ya. Yesu atuna ki Pierre te que veux-tu que je fasse nenga tunaka Bartimée. Non. Tango Yesu asilisi côté ya. Yesu a comprendre que Pierre a pesinga barque na ye asala ki butu mo mbazo le côté. Garantie à batuna na futité. Loyer à batuna na futité. Bande ko so ba olanda chercher premièrement la délivrance. Papa, délivrance est important dans la vie à mon Nzambe. C'est une nécessité, délivrance. Ba pasteur nous bazo insister voilà. Royaume d'ici. Il y a kana memo na paka juma place ba ndumba baza oti ya ba royaume d'ici. So ba yoka. Yebisa ba matake Yesu royal lobby.
soit na memo na victoire bakulu na bana ba machette wana yaka na memo na kitso place bakulu na basimba machette bando te bango royaume d'ici soko gagner ta moko soko gagner ta moko te yaka na memo place bakulu na baza bato wamila masanga na bar ba bina yaka to kende wana yo telema na bible royaume d'ici yango moni tant mon bible les autres va chercher premièrement le royaume d'ici lelo faut na expliquer yango pourquoi est-ce que na lobby chercher premièrement la délivrance ngande na lobby te que bible mte lobby yango mais nazo expliquer parce que chercher premièrement le royaume d'ici ba tout ba comprendre ki yango mabe balingi bazwango soko zobonela pona muta obikate soko komi ko ebisa ye non faut pas côté un miracle papa la bible dit les miracles voici les miracles qui accompagneront na mukanda Marc ceux qui auront crié à mon nom ils chasseraient les démons miracle ko accompagner bato bandimeli Jésus na kombo ya Jésus ba démons ba komana nzoto amutu c'est pour dire que tika biso tote ya miracle za masela ko miracle te na no bondela pona mutu ata na mutu pasi ya bikate biso ba miso batasida ba atatula yo vanda kimia te makambo lingote tika délivrance na bato nzamba zo salila so yo nzamba salila yote en tout cas soko oluka na ndenge ni luka mais faut pas condamner les gens oyo wapi nzamba salila butu mo itoche maboko likolo e komba boti toche maboko likolo cancer ebungi na nzoto wa mutu ah papa Alvin yaka na yelanga pasteur moko royaume d'ici na kende kotike na paka juma na bengi sur l'église na yebisi yo ke mwana mwasi moko na kutiye na couloir azo sala kindumba d'abord bando zo transport na arrêt de bis à senginga na mimi na voiture papa na oké magasin oh bon na kanzi peut-être atala nga na télévision mais bisi mata esprit bisinga memai na tu yozoke magasin à 22h bo nga na oké na intercession abi nga kasi na ke na couloir na ke musala na tu musala ni abi papa na sala kindumba na tu epona ni abi oh mende na zabo mobala sundola nga nazo souffrir na zana mwana na Kinshasa na nande côté na uta côté gemena papa na butu wana kana bandi ko intercéder na volant na bisi nzambe oyo na ko raté été oyo lelo foyer bayo na bandi ko expliquer na bisi ndengo zabwe potika kindumba fo nini abisi nga papa nde na zabwe na kotika kindumba il faut nini na ebite lo nini fo na zo pona tika kindumba parce que za musa na message nango yango mtele sala na ebisi bongo so na pesi yo mbongo banda commerce abisi nga so pesi nga mbongo commerce na sala déjà ba commerce 10 fois ekuya donc ozomona ke nenga za wana ata yo yena ba million na yo ke na couloir ba ndumbo ebisi bango na pesa bango $10,000 bakozala kaka délivrer tepe bakokota bokonza likolo te pona nini premièrement nanu auti na famille baza condamné financièrement basimba mbongo te ato pesi mbongo banda commerce akokweya donc elle a d'abord besoin de la délivrance après la délivrance ndoko aider te bokonza likolo akoya te oyebi muyibi ya kwa oya kenda ko inaugurer lola muyibi ya kwa pour patriarche na biso oya inaugurer lola eza muyibi wa kwa wana yende mutakenda ko inaugurer lola notre patriarche azwa baptême te atubela te lui il a marmaillé seulement Jésus donc yeka na croix ayebisi Yesu ke non ye ayebisi muninga na etika makelele biso to bata masumu ye kutaza innocent ayebisi Yesu tango koma na bokonza likolo kanisa ngai Yesu azo kamwa lobi muyibi ayebi ndenge ni ke clé ya lola ezake pananga ye eloko wana nde kamusa Jésus révélation ya muyibi ande ayebaka ndenge ni ke lola ezalaka fungola lola ezana maboko ya Jésus ayebaka ndenge ni c'est pour dire que aza muyibi moko abanda ko kende église mais azoka délivrance te papa na ngai soka kuta na Jésus te ndaza na lifelo lelo aza ko kende église lelo a na zo biso ezana ba évangéliste que moi j'ai connu na mboka na biso à cause a kozanga ko luka délivrance a kovanda na église moko pendant beaucoup de temps azu musala tempia ke betie ake na société moko ba proposer ba sodomiser yi andimi ba sodomiser yi andimi ba sodomiser ba pesi musala lelo na yebi ba pasteur oyo ba sodomiser bango bazu misala na ba société minena je pense que bande koyo so ba olanda ba vidéo comment est-ce que occultisme et continue na ba société nyo so minene na ba hôpital nyo so munene ezaka bango ba occultiste bango nde bazala bazo gérer ba poste nyo so minene ali bana na nzambe batikali wana pona ko comprendre bible mabe et c'est ce que évangéliste a oumeli na kati ya pasi a oumeli na kati ya kolela azoka musala te abondela kanza mepesa nga musala so ba proposer ba pesa musala ba bando gagner moi $2,000 na kati ya ba Kinshasa all so ba bisi ba sodomiser pe vi na ye baby pourquoi azoki délivrance te batalisa ki ete ke nzamba ko délivrer yo ozo pe biloko za ngo besoin okoma responsable évangéliste oui yando mona ba pasteur le mon église boy ba o crier concentrez-vous le Saint-Esprit là au mona mutu musu a concentrer te pona nini a raisonner 2 mois na futinda côté bana nanga place akola les athées instabilité na vie malade ezotika ngate bino boganga kuna concentrez-vous le Saint-Esprit là wana kasko pasteur abisi lecteur na lit la Bible il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Vous avez écouté? Il n'y a plus de condamnation. S'il y en avait plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ, on va la téponani parce qu'on a déjà en Christ. On va la téponani. On va te condamner. Vie à pas si vous continuez pour l'année. Non, je vais prêcher d'abord la délivrance. Tikangana font la Bible lelo.
nayebi que na service na ko annoncer soko za na question tout na meza la mikuse poti ki langata on a service au annoncer et d'ailleurs tozo kende pas de problème tika ce qu'on a expliqué ça na bande ko beleba pour soutenir l'église pour te afuta ka loyer ya génératé délivrance à lukakate donc pour nani oui ba chrétien ba za bongo soka ça il a déjà nzambe ayemba en église moko boye o mona génératé même offrande pesa kate donc pour na ye délivrance ya ko ça nzambe délivrance eza ko ça nzambe te Marina Marthe basalela ki Yesu aliaka na ndako wana balambela ka bana basi wana bakufa babota te babala te miracle moko Jésus asalela bango ezalaka ko sekusa Lazare. Or soki Maria ebisaka pe Jésus ndenga tindaka mutu akendo benga Jésus tanga Lazare malade soki pa ko webisa Yesu ki tala age to komi nango Yesu ngebisa ta Pierre zo Marite ko ça la nzambe za délivrance te combien de pasteurs pour aller à faire des faits pas bandimi donc asa délivré te d'abord financièrement il n'est pas délivré ceux qui sont en Jésus-Christ ba comme une nouvelle créature la délivrance na lingis qu'on a signifié les mêmes versets avant na zonga chercher premièrement la délivrance pour bande rebelle ba ozelango to rochiter wapi par rapport à ça la Bible quand on dit au comme une nouvelle créature qui veut dire simplement nouvelle créature. Quand on dit les choses anciennes sont passées au comme une nouvelle créature, cela veut dire quoi? Ozaki na vie à péché. Et ça le kola ndumba wana na beti lisolo. Yomo yaka ozoye na caméra en église a expliquer des bazo ki banda ko nganga po no simba bakisi ne ba baka ba maya tomate na nzoto. Oyoka ba révélation yaka yomo na caméra ozoyo l'exémission wana en église po to bondeli po na ye na pesi baptême na ndimisi nzambe ya Efrata a commis déjà ko ça l'évangélisation en église parce que yena lisolo na ye a bongi na en évangélisation penzamba ebisinga za na don prophétie nazo bondi la pona enfin monsieur fungwama sko yomoko yakozo sko bible zo ba o comme une nouvelle créature o monenga za wana a comme une nouvelle créature so les choses anciennes sont passées zanini eza lokola azalaki na kati ya vie ya mabe ya longola bazemi akota banda ko nganga di fait ka tout beli accepter Christ vie ya kala wana ndeleki a comme une nouvelle créature na sens wana mais lingi koloba te ke soki na famille na bango ba balaka te di fait ka ndimeli yeso comme une nouvelle créature le bale fungwami babongaka te abongi bakenda liboso te akeli liboso pour accepter Christ non wana eza domaine ya délivrance yango moni Yesu asekwisa Lazare eza lokola moto ya kufaki asekwi qui veut dire que Lazare a comme une nouvelle créature auti na mabele asekwi mais tango Yesu asekwisi Lazare Yesu ayebisi ba disciple na ye délier et laisser-les aller donc musala ya délivrance et pesami na basali ya nzambe yango ki Yesu azoyebisa ba disciple bisika nyoso bokokende guérissez les malades quand on dit guérissez les malades c'est pour dire quoi Yesu n'a pas dit que non bon lukanga te bon guérir donc ndenge nazao nazo déclarer même likola vie na yo muto zo landanga o umeli na maladie ya diabète ya mulili ya ténèbres ba myome ba fibrome cancer sida laisse que la main puissante de mon Dieu et kotananda kuno bisiko oza la guérir au nom puissant de Jésus examen zo sala touro na munganga wana akamwa que oyo ya komaki Yesu akomi makambasika na bomo inayo. La Bible dit ceci. Il n'y a plus de condamnation. Et ça na sens ya ba loi na ba réclamation te. Wana eza domaine ya ke Yesu ayebisa ba yekoli bo délier Lazare si asekwi ndenge yo poseko uta na masumu papa natika mibale ya batu natika via mabe na ndimela Yesu ko lelo vino efonga mate pona ni. Omoni sko ke Lazare asekwi Yesu ayebisi ba yekoli na ye délier parce que la Bible démontre na mokanda ya Jean chapitre 11 que Lazare azo c'est quoi le visage enveloppé de bandes les pieds liés les mains liées voilà pourquoi bando ndimela Jésus maboko na yo eza lié mbongo simbaka ngote mokoma ko sambelo koma ko sala nzambe le visage enveloppé ozomona ke bando ndimela nzambo sala ka me elongi na yo eza ya ko zipa soko tali bien mibali bazo ya bazo kende monde kindo ke zipe elongi na yo déception zo continuer ko poursuivre yo na kati ya vie ya prière yo muto bonde la kada bande kono ba bonde la kate différence ezate bien aimé dans le Seigneur ngana ko fongola ka vérité na bi ke ndeko moko zo landanga lobi lelo awa photo yo ka révélation par rapport ya chercher premièrement le royaume du cieux pourquoi est-ce que le prophète a chercher premièrement la délivrance faut ce qu'on a silisa yango nzamba lola pambola bino nzambe alola pambola bino donc bien aimé dans le Seigneur Yesu akuti Pierre azo péché Yesu asali barki ya Pierre qui veut dire que yo penengo zawana Yesu azo la vie na yo parce que pesi vie na yo pa na nzambe mais après avoir que la barki ya Pierre avant Yesu azongi sa barki ya Pierre la Bible dit Yesu ayebisi Pierre allons là où l'eau est profond bois kafilé bien mais pourquoi Yesu azo même bisika maïza muzindo parce que miracle vanda na profondeur parole de Dieu zaka parole te ya makelele te il y a la profondeur dans la parole de Dieu bisika o muto ko bonde la tangi miracle salami na vinayi Yesu a comprendre que Pierre a péché qui met likolo et puis a péché qui na butu Jésus le contradicteur bien aimé na loi ya pêche ba péchaka na butu et Jésus Christ le contradicteur na moy ayebisi Pierre jette le filet
Bible zoloba que Pierre a boaki filet. Pour la nuit, Yesu a Pierre boaka filet parce que Yesu a dit que pour ça il y a Pierre et Zambisi. Après avoir coupé sa Jésus vit na yo. Yesu a dit que bokonza likolo ezalaka. Mais ce qu'on pose ça ya motema na yo o elelisa ko bandakala. Ya ke bana nanga viezo simbate. Bomo inanga ka kolela. Libala oyo pasi. Commerce zo marché te. Instabilité zo continuer. Vie ya kolela malade oyo ya famille. Oyo batonso ba kufela yango oyo zo kufela. Souffrance ya famille, instabilité dans les mariages, vie ya ba divorce ya libota. Bien ko zo ndimela nzambe. Bien me yango ezo kanga yoti. Est-ce qu'on luki délivrance? Est-ce que Yesu akangoli yo? Et Bible zolo ba directement Yesu atali que non, na saleli oui. Yesu na saleli pêche, na saleli barque na ye, mais faut quand même na pêcher ya kolia. Après avoir conseillé la barque né, a ofuta bana batu ndako bana na ndenge nini. Bible zolo ba que Pierre a vu filer à boaki na mai. Mais Pierre a vu boaka filer na mai. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai les filets. Bien mais tant au moment que zo salo de l'autre côté, attention, peut-être tu travailles pendant la nuit. Parce que ceux qui sont dans le pasteur, on a offrande dans la salle, ba prière dans la salle, bien aimé, on va dim na pesa comme na bloquer ce qu'on a salle nini. Yo kana répondre yo. Ceux qui muto azo banga nzambe. Et que pesa ka ba dim, apesa ka offrande à respecter ma ramener son nzamba au salle. Et que vina ezo changer te. Faut total à trois choses. Muto vina ezo marcher bien te, faut total à trois choses. La première des choses, muto ya sambe la accepter Christ aza lié aza condamné. Il faut total à trois choses. La première des choses, total la vina yi. Oui, on peut s'arrêter offrande au bon de la. Est-ce que yomoko en privé, vous en avez vu mon comme ça la raté? Ça c'est de un, parce que la Bible dit Dieu agréa Abel et son offrande. Avant d'en ni ma offrande na ba prière, il faut agréer non yomoko. Ça c'est de un. De deux, il faut que toi côté là. Est-ce que aux autres délivrance il y a solo bien qu'au bon de la couper ça offrande? Est-ce qu'aux autres délivrance financière, délivrance na santé, bien que pasteur alia kabadim? Ça c'est de deux. Et de trois, si ceux qui y ont tambola bien, ceux qui ont déjà délivrance, soit disant pasteur appelle ça délivrance, aux autres délivrance. De trois, ce qu'on faut à côté là. Est-ce que pasteur ou abonde la capona yo azana relation en Zambie? Papa n'a pas ça va dire mais vieux au fond maté. Nous devons aussi regarder les pasteurs. Parce que mon le prophète Samuel a côté nanda ku ya Isaïe, a pakola David mafuta. Nzamba yebisa prophète Samuel. Yete yesi na boakaye. Prophète alinga tche liab mafuta nzamba lobi yete yesi na boakaye. Tout na siko ba pasteur. Péché ya Eliab bezanini parce que nzamba ko boaka mutuka so muta sumuki. Nzamba ebisi prophète, je l'ai déjà rejeté. Nzamba boaka mutupa mbate. Aboaka Eliab pourquoi? Nzamba boaka Eliab parce que Eliab azalaki soldat ya Saoul. Du fait que Nzamba boaka ki Saoul, aboaka ki na armée ya Saoul. Et koka soko bunda bitumbe longate. C'est pour dire que ceux qui Nzamba boaki pasteur, aboaka kana ministère na ye. Bino nyo so besoin investir na ministère wana. Boko pambola mati. Donc ils ont ba évangéliste ba sala ba rébellion ba prophète ba sala ba rébellion ba boya ba père spirituel na bango za père spirituel la zalakate ce qu'on a kata ba rébellion wana il y a la malédiction bien aimé dans le Seigneur même ndenge na ote ya bino awa même ndenge na prophétiser kana tanga ba komba ba ezana mutu abondela po nanga ba ndeko nanga na koko men grand vers mutu wana te je aussi mon père spirituel aza papa nanga molimo c'est mon père spirituel na koko men grand vers yete. So batuno so basala ba rébellion, asali rébellion koto a changer place, alongo na ville wana ke na ville mususu, alongo adresse a changer a fongo l'église, yosko yebite oye. Okutika ya zoteya, obandi ko soutenir ministère ya moto aza maudit, opambola mati. Na kanti ke lelo batebele bazui réponse. Na kanti ke lelo batuno so baganga kana pesa bo frère na sala bo bazui réponse. O soutenir ministère ya moto nzamba bwaka opambola mati. Nzamba bwaka ke Eliab pona nini parce que aza soda Saoul. Voilà. Et Bible zolo ba que tangu Pierre a boaki filé mbisi bimi. Ayebisi Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre sur ta parole. Bien aimé miracle vendre la parole de Dieu. Et sa parole il y a critique té, parole à simanda côté, parole à théologie té, sa parole il y a profondeur na ba écriture. Et sa parole il y a profondeur, il y a ba écriture. Par rapport il y a problème na yo. Parce que quand la papa na leka ba prophétie ba bonde la ponanga te biso semaine otoza na prière moko oyo tozo benga Jésus-Christ le contradicteur yango etikal na une semaine prière wana za na prophétie te eza penza na oyo to benga ka scanner donc scanner nezo salama wana eza plus que même prophétie ya ko identifier pourquoi umel na kolela pourquoi vino zo simbate et ce que za mutu faut comme ya mutu wana bima na prophétie oyo ba ke za tel. Parce que tant qu'on rebonde la peau nzamba ko selo bikamo. Voilà pourquoi pendant que Roland d'exhortation oh na yope muto lingi obenganga bonde la so Saint-Esprit convaincre yote ko bengati.
Soyez Saint-Esprit à convaincre, on a zobé un prophète abonné la pona likamunanga. Bien aimé dans le Seigneur, même le téléphone sont des choses où il bunga kato perda ba numéro ya batubele otobando bonde la pona bango yaze la prophète abengaye. Non, bien aimé dans le Seigneur, musa les a passé, les a makasi. Soko moni obenga ka prophète abenga ka yote comprendre ko zo ngona nenga mabete musa les a makasi benga na ko bonde la pona yo. Et bien aimé na lingina clôturer sur chercher premièrement la délivrance. Hier soyez bisi Pierre boka filé mbisi bimi Pierre abandi obenga ba camarade na ye boya voilà pourquoi la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués baninga ne ba fatigué na nzala wana ba yepsko ba yeko simba filé mbisi bima tika nzambe ya Efrata asalelo makambo ko benda bande ko na yo batikala na mukili ba camarade no bonyo koma na bango batikala na masanga tango ba komona sko yo muto bongola mutema nzamba pesi stabilité ba kolanda nzambe na yo nzamba salelio nini bando ndimela nzambe. Est-ce que les gars na délivrance? Hier soit comprendre que ataku tu na tei na barka Pierre mais faut na pese pour ça mutema na ye. Tango Pierre azumbisi sko Pierre abandi okabola mbisi. Mama Jilimu ya koza wapi zwa. Pierre abandi okabola. Mama Marlène oza wapi. Bana robot boya akaboli sko tanga siko kabola bambisi. Na suka nango Yesu atelema na sima ota la Pierre. Pierre asisi okabola bambisi alinga kende Yesu abenge yaka. Omoni a partir à lelo tika barke na yo landanga. Hein? Pierre ebisi papa kaka mbisi apambo pesi ngana tika lala no futa ndako batundeni Yesu ebisi tika bark na yo landanga le royaume d'ici bandisco wana tika sokoza tika ngana kozwa charge na yo tika bark na yo landanga nde Bible zolo ba ke Yesu atiki bark Pierre atiki bark na ye abandi ko landa Jésus. Siko yango moni un jour na kovanda Pierre abimisa débat moko ya makasi atuna Jésus na miso batunyo so bito tiki biloko nyo to landi yo to kozwa nini parce que Pierre ayebaka ke avant banda musala Yesu arassuraka ye ke soko landinga sur cette terre. Oyebi réponse à Jésus sur cette terre kozwa les centiples. Yo na sena moya les centiples les atozo kauka. Siko tant Yesu azo répondre Pierre abandane likolo abi non liboso na mabele awa les centiples après le royaume du cieux. Chercher pour le royaume des cieux et les colaxanines. Moutounio sont eux accepter Christ. C'est pour dire que Azoluka déjà royaume d'ici. Donc pasteur atika kozwa royaume d'ici changosko liboso on dirait ce que to balobi royaume d'ici wana ezako tong escalier moko boye ko mata likolo pour que na bokonza likolo non. Quand des gens vous acceptez Christ, vous commencez déjà à chercher le royaume du ciel. Donc Moutounio sandimela nzambe à partir de loyeba que déjà bokonza likolo lukaka yangwana. Donc force-toi d'abandonner mibali ya batu kindumba tika ba mabe royaume d'ici déjà kondimela Yesu eza ko luka royaume d'ici. Oye tika li chercher maintenant la délivrance. Je pense que naza clair. Oye tika li nzamba balisa yo parce que oyaka mokilo libela te. 40 ans ngoy moi na te stabilité te vie ezo continuer sika moko. Siko baliba banda au district va il chercher pour moi le royaume d'ici. Non, accepter Christ c'est déjà chercher le royaume d'ici parce que vie ya masango tika kindumbo tika vie nous aussi mbaté pour nani. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont annoncé les témoignages. Nazo annoncé ba miracle, pe nazo annoncé ba exhortation lokola oyo très profond, oyo boko banda kolanda maintenant na site na biso, bo s'abonner na chaîne na biso YouTube, oyo ezali prophète Marquis Miracle TV. Donc tant beaucoup on a beaucoup déjà ba vidéo ya makambasika parce que tozo banda ko sala ba prière direct à partir de l'église bozo landa ba révélation pe ba témoignage ya makambu nzambe azo sala. Donc bande ko nyonso bolinga prophète Marquis Efrata que Dieu vous bénisse, bo s'abonner na chaîne na biso ya église oyo ezali prophète Marquis Miracle TV. Tant on est prophète Marquis au moment non seulement ba émission mais au comment na chaîne au s'abonner pe au check cloche na yo afin que tant vidéo zo kota toto ça la direct à prière pour les loto ko bonde la na direct na butu na bande ko nyonso auto za na bango na page Facebook nzambe na lola pambola bino le prophète Marquis Efrata nazo annoncé bino dernière semaine il y a Jésus-Christ le contradicteur auto ko bonde la pona bande ko nyonso tinda requête na WhatsApp numéro ya ngwana na ko bonde la pona yo okotato la bolamu ya nzamba Efrata butu ya lelo tongo lelo nazo bonde la pona bande ko nyonso oyo balandi biso partout dans le monde pe ba oba ko s'abonner pour na ba prière à makambo etungisaka bango bande ko bazana besoin de délivrance le numéro ya ngwana to ko bonde la pona okozala délivrer année o ekosi lelo boité vous connaissez bien que tous traverser le 7e mois qui est le chiffre du repos parce que Jésus Nzamba travaillé Dieu travailla pendant 6 jours il se reposa le 7e jour. Jacob travailla pendant cette année et Ayaka Osenga repos na 7e année. Prophète Élisée pour Bik Sanaman les Syriens attinda dans les Jourdains à quoi pendant 7 fois. Mira Jéricho pour quoi ya babaluka qui pendant 7 fois.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, la révélation qu'il y a. Bon, s'abonner à la chaîne Nabiso, Prophète Marquis, Miracle Télévision, n'abonnez-vous pour Nabini. Éternel Dieu de ma vocation, papa, maman, nous sommes qui exhortation, na katia kolela, na souffrance, na douleur, na ba injustice, na rejet, na humiliation, na déception. À partir de la prière dans un salao, ba douleur à mon Congo, instabilité, ba impuissance sexuelle, ou est téléminanda kunaye, toya sikro ezo matananzoto, maladie ezo tikayete. À partir de la prière, na libérer mon na vie à bananaye, nguya instabilité à ba maladie, et quoi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, abonnez-vous sur notre chaîne. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Mari si akenda ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sese koko kungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Vous Laurent Désiré Kabila akenda kala.
ntango eza koleka ntango ekotika moto te ntango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa ntango ayaka amemaka moto nyonso ntango ekoleka lengela bomoi na yo epa na yawe ntango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala ntango ekomema moninga tala ntango ekoleka moninga tala ntango ekomema moninga tala ntango ekomema ntango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokealela mpona nini alela mpona nini eza koleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe